kotambwisa mokili mikolo mizali koya. Lelo nazopesa exemple moko boy. Ekimbangisi asalisi fête a invité batu ya libanda. Fête ya mariage a invité batu ya libanda. Est-ce que nakati ya fête ya mariage wana neti tosali invitation na batu ya libanda? Batu ya libanda oyo bako assister bazali koya parce que bayebi ke tozali kokende fête ya Kimbangiste. Bayebi ke tozali kokende fête ya Bakimbangiste. Bakimbangiste bamelaka masanga te, Bakimbangiste baliaka ngulu te, Bakimbangiste basalaka boye te. Laissez-nous avec cette identité. Totikala ndenge wana batata ba maman. Il faut apprendre aux autres à nous respecter. Parce que biso Bakimbangiste tozali ko respecter ba doctrine mususu, tozali ko respecter ba religion mususu. Tangu tozali ko kende bisika wana, on n'impose pas osalela ngai boye, osalela ngai non. Tangu okei okuti eloko sepelisi ote olongwe na malembe obimi. Esika wana biso tokotaka te parce que makambo ezali lolenge na biso te. Biso Bakimbangiste, il faut garder notre identité. Tango baye bazali ko visiter biso, bazali ko ya epai na biso, il faut bakuta biso na lolenge na biso. Biso moko Bakimbangiste, il faut tozala ba défenseur ya ba valeur na biso. Il faut tozala ba défenseur ya ba valeur na biso. Donc tokoki kotika laisser aller parce que nous voulons avoir des relations avec quelqu'un oyo azali soki penani. Tozali na posa ya kozala na ba relation na mutu songolo, tozali na posa ya ko protéger relation na biso na mutu songolo. Voilà, on va bafouer l'œuvre ya Tata Simon Kimbangu. Et tozali kosala yango na kati ya ndaku ya mondimi masanga ekoti parce que mopaya oyo ayambi amelaka masanga. Masanga ekoki kokota na ndaku ya mondimi te parce que mopaya oyo azali koya ayebi ete yo ozali Kimbangiste. Un Kimbangiste ne peut pas dire à un musulman lambelanga ingulu. Ça ne peut jamais se faire. Donc mutu oyo auti libanda akoki ko imposer yo olambela ye ngulu te, akoki ko imposer yo osombela ye masanga te, akoki ko imposer yo te soki akoya te na fête na yo. Tika ye akende na ye. Tu gardes les valeurs Kimbangiste. Donc tu gardes ba valeur Kimbangiste na biso. Côté ya kokende, côté ya ye. Alors bien nazalaka na fête moko fale na kende ya Bakimbangiste, mais lokola nalingaki kolongola sapatu te, Bakimbangiste balingaki te natia makolo na temple na bango. Lokola nalingaki kokende nalingaki kolongola sapatu te, Bakimbangiste balingaki te natia makolo na mausolée na bango. Lokola nalingaki kosala boye te, Bakimbangiste balingaki te nasala boye yango na kenda te. Ça reste l'histoire. To bateli ngomba, to protéger ba valeur na biso, to protéger ba valeur na biso oyo ezali kosala ete biso to bianga Bakimbangiste. Totala baye bayaka na kati na nkamba. Banda na Papa Simon Kimbangu kianga ni tout le monde azana sapatu te na makolo. Etango mutu azali koya boyebisa ye deja awe ezali mbanza, awe ezali nkamba, awe ezali lieu sacré na biso, awe ezali tempelo na biso, esika oyo banzambe na biso bafandi. Donc yo soki okolongola sapatu te na esika oyo kotia makolo te, kotia makolo te, kotia makolo te. Yo soki okolinga kaka komela masanga na feti oyo parce que ezali ya Bakimbangiste bamelaka masanga te koya te. Donc to expliquer ba valeur na biso et les gens doivent nous respecter par rapport à nos valeurs et nous serons les protecteurs de ba valeur na biso. To kozala baye bazali ko protéger valeur na biso. Batata ba mama mingi ezali koleka na kati na lingomba etaki analyste spirituel oyo tozali komonela yango na miso ya bonzambe mpe koyokela yango na matoi ya bonzambe.
yango tosukisi na koloba ete tobatela lingomba batata bamama tobatela lingomba toyeba kopesa lingomba valeur toyeba koprotege bavaleur na biso na misala na biso na badesizio na biso na mayenyoso ngai nayo tozali kokanga toyeba valeur ya lingomba ezali esika. Laurent Lobela, analyste spirituel. Tokosenga na bino bozala très concentré et bolanda biso très attentivement na ba réflexion oyo tokosalaka na kati na émission des analyses spirituelles. Analyse oyo tosalaka yango na nzela ya ba recherche spirituelle pe ba réflexion spirituelle. Tena raconte ya histoire ya mboka na biso, géographie ya mboka na biso pe spiritualité ya mboka na biso. Et yango mutu e permettra biso to mema ba réflexion na biso au-delà ya ba pensée na bino po ete to memela bino makambo ya sika. Tolobelaka tango nyonso sur l'indépendance spirituelle. Yebi yango na bamboka nyonso oyo ezali libre spirituellement e ndenge nini population na bango ba développa pe bamboka na bango et se développa. E yo na ngai nini tokoki kosala po ete tozala libre spirituellement. Tolakisaka bino na bozindo nini oyo église ekimbangisi ezali koemerge comme ba secret ya libération spirituelle pona mboka na biso pe continent na biso ya ntango nyonso bolandaka yango toujours na kati ya émission to na nzela ya émission les analyses spirituelles. Tokomi na pasi